bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana ye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akabela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana ye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema a plastique tokomema ibeli tokomema bamoto tokomema mituka tokomema eboko na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe natina wanande Boeing 767 oyo et ye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na bino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. Bon début de semaine, na bino tobozi occasion kolanda journal ya peuple pona peuple ezali bongo info lingala mbote na bino nyos tout na sengo nyos to fongoli on pona kotesa bino ndenge azalaki désigné et pas chef de l'état yena ni ministre ya commerce extérieur Julien Paluku a participé qui na Beijing na conférence ya haut niveau sur la ceinture et la route pona ko assurer correctivité ya Afrique na Chine. Héritier Mapinemi a pesi bino ba détail. Azalaki désigné et pas chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ministre du commerce extérieur, Julien Paluku, a participé à na Beijing na conférence ya haut niveau pour na oyetali ceinture ya route pe pour na assurer connectivité ya Afrique na Chine. Liboso ya premier ministre chinois en charge de l'affaire d'État Ding Xuexiang yé a représenté qui président Xi Jinping Boyemilulu Oyo, ministre congolais Julien Paluku a tali ce qui apport ya République démocratique du Congo pour na assurer connectivité na potentiel économique na yé pe position géostratégique. Na conférence Oyo, balinga ki kotalisa na ba pays africains nyonso elongo na Chine apport ya RDC na connectivité ya Afrique. Boye elongo na 2 345 000 km² na ye RDC azali na cœur ya Afrique. Boye a réagissa ki na annonce ya président chinois pour na kwa louer 50 milliards de dollars na investissement na Afrique pour na 3 ans. Ministre Julien Paluku a talisi ke tozali ko appartenir na mboka et sengeli madame la première ministre aye banakotia en place comité Chine RDC pour na ko permettre bango ba capter ba opportunité oyo. Forum ya coopération Chine-Afrique ezalaki organisé kobanda le 4 kino le 6 septembre et outi koleka na litomba semoko ya ko renforcer na nouveau contexte coopération amicale entre Chine et longona ba pays africains pe pona kotombola ensemble ba défi ya mondialisation économique pe ko evrer na développement commun. Na masolo ya chambre haute parlement bosengeli koyeba ke président ya Sénat Jean-Michel Samuel Konde Kenge a komaki dimanche 8 septembre na Kasenga na province ya Okatanga toujours na cadre ya ba vacances parlementaires. Après Lubumbashi, chef lié ya Okatanga et pa yuapi akominyaki mokolo ya vendredi 6 septembre na babazi na yepe a échangeaki na ba notabilité katangezi yenani honorable président ya chambre haute ya parlement Jean-Michel Samuel Konde Kenge bayambaki ye kitoko et pa ya population ya Kasenga oyo bayaki ko témoigner soutien na bango et pa na ye pambate
Kasenga ezali fiel na ye oyo ebimisa ye député national na ba législative ya décembre 2023 kozwa na ye maloba na meeting oyo a organisaki mokolo ya dimanche 8 septembre kuna na Kasenga. Jean-Michel Sama Lukonde Kenge ayebaki solo na ko remercier base na ye po na choix oyo ba portaki na personne na ye oyo esali ye lelo abima député national pe kotalisa ye soutien na bango oyo esali ke akumbe la tête ya Sénat kuna atremerciaki lisusu président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali bongo garant ya bon fonctionnement ya ba institution nyonso na République ya mbote a invité population ba solo na ko soutenir vision ya chef de l'État na consolidation ya ba acquis ya premier quinquennat pe a bengi na cohésion pe unité nationale. Juste après meeting speaker ya chambre haute ya parlement a kendaki ko visiter état d'avancement ya projet Kasomeno Kasenga Chwale oyo ezali na pont nzela monene oyo euti RDC Tizambi kondenge asalaki na Lubumbashi. Sama Lukonde ayebaki solo na ko consulter ba couche sociale nyonso ya Grand Katanga kuna tomoni bongo ba député provinciaux pe ba chef coutumier. Jean-Michel Sama Lukonde Kenge azu ba préoccupation nyonso ya population ya Kasenga pe ba conditions sociales na bango et pa iwapi akutalisi bango ba attente na bango par rapport ya Sénat. Na masolo ya chambre basse ya parlement bosimba ki président ya Assemblée nationale honorable Vital Kamerhe elongo na ba membre mosusu ya bureau ba yambaki pe ba pesaki ba hommage ya suka na honorable Linyanga Eli ya Makanza na Équateur oyo akufaki mikolo eleki mijo mabasi azaki kuna na compte info lingala. Akufaki mokolo ya mercredi 7 août na Johannesburg na Afrique du Sud wapi pai bamemaki ye kozwa baswe moko ebongi ye nani honorable Jelena Linyonga za Nyalembe eli na territoire ya Makanza na province ya Équateur azwaki ba dernier hommage ya ba collègues députés nationaux mokolo ya vendredi 5 septembre na hall ya palais du peuple na commune ya Lingwala. Liboso ya palais du peuple, président et assemblée nationale, professeur Vital Kamerhe, accompagné na ba membre ya bureau, pena vice-président ya Sénat, honorable Kalala Wakalala José, ayambaki ba depuis mortel, ya mowei o ya kufaki, na se ya kolela ya bato libota na ye biologique, baninga, pe baye bani. Sima ya exhortation oyo etambusamaki na Abbé Georges Ndumba ba députés nationaux ebele na ba sénateur bazalaki wana na cérémonie oyo pe balandaki na bokebi ba témoignage oyo honorable Albert Iwondo asalaki na kombo ya ba collègue na ye pe libota oyo zalaki kosimba motema oyo uti na kausi ya ba député ya province ya Équateur et salami epa ya honorable Jean Sele kolandisama na moya circonstance oyo libota ya mowei balobaki. Par rapport ya poso eleki lundi 9 septembre nde ba élève ya primaire pe secondaire bazalaki vraiment ebele na ba salle de classe pour na compte ya rentrée scolaire 2024-2025 ba reporter ya info lingala ba beta ki pe ba salebino élément oyo. Le 2 septembre 2024, nde ezalaki rentrée scolaire na Etondi Mobimba ya République démocratique du Congo et pa wapi ba élève ya maternelle, primaire pe secondaire ya RDC o tobenga kaba bleu blanc bazalaki bisika na bisika po na ko participer na ba cours kasi ezalaki vraiment timide ndenge kaka ezalaka lokola momesano na ville ya Kinshasa pe na RDC Mobimba ba élève ebele bazelaka une semaine après po na ko zongela nzela ya mateya boye mukolo ya le 9 septembre 2024 lundi na Tongo ba élève ya ba différentes écoles bazalaki ebele na ba salle de classe ndenge bozali komona visibilité vraiment ezalaki ba salle de classe etondaki banzela etondaki et pa wapi ba élève bazongelaki nzela ya mateya pona kotalisa ke rentrée scolaire mingi na RDC ezalaka effective une semaine après. Lelo lozogo yebisa na bapana boyebake bana bazongi na kanisa bomoni bino moko ndenge nini bana bazotanga na kati ba classe tobengi na bino botinda bana baya bazo ba retard te na ngonga oyo toloba na bino ba inscription mpe zo continuer parents oyebike azu difficulté
zongolo bakala pona ko chamona na ina class aba ko banga te tinda bana baya tuzali wana pona ko tangisa bana bino. Malgré misusu bazongi kasi misusu pe nanu kaka bazongi te ba différents responsables ba école bazali ko beta mbela tope ko senga na ba parents batinda bana na nzela ya mateya pamba te programme scolaire ezelaka mwana ndaku te calendrier lokola ebandi déjà esengeli bana nyonso bazongela nzela ya mateya pamba te toza déjà na une semaine après rentrée scolaire. Syndicat des administratifs et enseignants du Congo, SIADOC, Namoku, Sebasala Kibongo Memorandum, pour la indignation face au traitement injuste, Bazali Kokuta Nayango, pour Namisala, Nabango, Nathalie Kaila Kapenda, Igor Tingi, Bapessimini Badetail. Basangani ba cadre pe ba agent ba inspecteur ya éducation nationale ya nouvelle citoyenneté services centraux pe ya province ya ministère ya éducation nationale pe nouvelle citoyenneté o bazali bongo na syndicat ya SIADEC syndicat administratif ya ba enseignants du Congo Nandela ya présidente na bango madame Angèle Payenzo Kusu basala ki déclaration na ko réclamer au effort, c'est-à-dire mongongo batombola ki yango ba réclamer bongo ba futa mbongo na bango ya composition, correction ya diplôme, frais ya mission, prime pour na fonds spécial, prime itinérance, prime d'encadrement, paiement ya ba NU, pe convocation à état généraux, pe bongo na bongo. To initier le assemblée générale oyo pour na ko décréter grève sèche na ba bureau nyonso. Les services centraux. Na kanisi, tozaki kozwa déjà prime o ba pesaki. Ba lobite 666 millions ezalaki déjà na kati ya banque. Mais jusque là, efutamite to ebite esika nini ezali kotende. Ba yeko bakisa susu 3 milliards. Et comme inato que les finance ezali ko tourner biso en bourrique. Yango na tolobi non, trop c'est trop. À part prime, il y a paye pour l'encadrement, il y a encadrement pour la paye. Tozali na ba prime oyo et seigneur te ba futa biso. Tosali misala, to komi déjà na 3 éditions. 2022, 2023 na 2024 et futa mité à tous les niveaux. À tous les niveaux, soit na lobby à tous les niveaux, tozali na composition, tozali na correction et puis tozali na ba publication. Donc to futa mité. Yangwana tolobi toko kende finance te soki tata azali na nyongo mutu azali na nyongo na ye ya kotinda biso te to kende kosenga mutu wana nyongo ye akende koluka nyongo pona apesa biso bato bazali kosala rédaction ya examen ya diplôme d'état bazali kofuta mate plusieurs éditions ya banda 2017 bazali kaka na kobimisa ba diplôme bafutami te yangwana tozali kosenga mbongo wana efutama mokonzi ya mboka, mokonzi ya gouvernement va s'impliquer personnellement pour te biso to koka kozwa mbongo na biso ya misala, mbongo ya ba prime na biso parce que ye moko mokonzi ya mboka pesa ki ordre. Boyo ka mungongo na bango balobi pe mingi baza déjà ya kolimba. Complexe scolaire Mama Pemba va organiser qui premier kilt na bango pour na année scolaire 2024-2025 Eritima Pinde Miladi Landuba Pessimino ba détail. Ndenge kaka ezalaka lokola momesano complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu na chaque année scolaire bango bazanga kate kosala ba kilt ndenge ezalaka momesano pona kotika mosala na maboko na nzambe ndenge kaka initiateur na yango honorable Nerombungu azali évangéliste itinérant tango nyonso nzambe nde azalaka bokasi na misala na ye nyonso ndenge moko pe na complexe scolaire Mama Pemba awa ezali bongo mokolo ya vendredi 6 septembre 2024 epai wapi culte ya liboso pona année scolaire 2024-2025 et salemaki ezalaki bongo liboso ba élèves pe ba personnel nyonso ba enseignants comme ba personnel administratif ya complexe scolaire Mama Pemba bango nyonso basanganaki libanda pona kotika ade na maboko ya nzambe prédication epesamaki epai ya révérend docteur Désiré Ngina Menori Webo oyo azali pe professeur ya religion na complexe scolaire Mama Pemba ye atiaki na mokanda na 2 Timothée chapitre 2 verset 20 à 21 et pa wapi thème na ye alobaki esengeli ozala vase ya honneur pour na kosala mosala na nkolo esengeli mutu nyonso azala utile pour na œuvre ya Seigneur
message ya révérend Désiré Ngina ezalaki capté 565 bana nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba ezala ba élèves ba enseignants tout ba personnel administratif bango nyonso batiki mosana maboko na Nzambe enfin que makambo elekana ndenge ya malamu na micro ya Info Lingala yemoko pasteur du jour Désiré alobaki boy lelo ezali culte scolaire ya liboso pe bana baye ebele ailleurs non ba bandité mais biso to bandit déjà na ndenge effective. Alors esengeli peut profiter occasion na premier culte ya koyebisa bana bazala un vase d'honneur pona kotombola lokumu tout d'abord école kotombola lokumu ya visionnaire école kotombola lokumu ya nation. Un exemple passé devant. Évangéliste itinérant honorable Nera Mbungu a été qui dimanche 8 septembre na paroisse protestante CAC Lembagar 1 Oyo et Zoami kuna la commune ya Kisenso encore une fois de plus héritier Mapindemi. D'abord texte de base na biso ezalaki psaume 122 1 à 3 à salaki allusion ya ville de Jérusalem oyo ezali ville de paix mboka na kimia. Donc à partir de là, Motei ayeko zoatem na biso ya mbula oyo na 18e communauté évangélique de l'Alliance au Congo CAC. Soyons des vases d'honneur pour l'Éternel. Tozala banzungu ya lukumu pona nkolo. Ayeko zoa texte oyo ezali kolobela yango 2 Timothée 2 20 à 21. Donc on a illustré et nzungu oyo eza lukumu ezalite oyo tomonaka eza en or en argent ou en bois mais ezali motema na mutu comportement ya mutu yango ne Nzambe atalaka ngo atangi na Galato 5 19 à 21 kona tomone misala ya nzoto oyo elongolaka valeur na mutu. Kongo sokto linko zala ba vase d'honneur esengeli tozwa oyo molimo abotaka mbuma na molimo oyo totangi na Galate 5 22 à 23. Nos peuples na Nzambe esepeli makasi Nzambe akomisa biso mutuya pona ye pe pona bato pamate soki toza ba vase d'honneur toza unité na miso na Nzambe nyonso tokosala ekozala pamba. Nzambe akumisama asanzolama apambola liloba na ye tosalela yango mokolo na mokolo. Merci beaucoup. Motonyo salinga sala ba impression ya kitoko aleka na imprimerie JM Print Service au Ezwami na avenue Sergent Monke ex Prince de Liège. Je référence Monseigneur Docteur Chaoumba kuna na Gombe na Kinshasa ba détail elongo na Mijo Mabasi. Yesika na Kinshasa eye na prix moko abordable impression ya qualité et sika mosusu te awa na maison GM Print Service na mbongo muke ozwi service ya kitoko yoka awa na GM Print Service baza kusala ba impression en couleur impression noir et blanc grand format bâche pe sérigraphie GM Service rapidité prix moko imbattable ndeko kobuka te na GM Print Service client azalaka toujours satisfait pour baza na expérience na domaine o etali impression bato ebele bapesa bango confiance ya kosamba ezate ko hésiter te contacter maison GM Print Service pour na type nyonso ya devis na yo awa ba portaka pe secours na bango na o etali étude pe ba projet na bino GM Print Service baza pe na service na o etali aide pour la création graphique ya ba support lokola logo dépliant magazine flyer pe misusu na o etali prix ya kosamba ezate na prix mukie basalelu impression pour na ba fiche na bino ya A6 A5 A4 A3 A2 pe A1 spécial promo pour na bino ndeko awa na prix ya mukie bakitisi yango na structure pe impression roll up base moyen pe grand prix pe ekiti bango bakoki kosalela yo 1000 fois ya A6 135 na prix moko ya muke to bosani te na GM Print Service
basalaka mpe vente ya matériel ya imprimerie lokola pression, t-shirt, chapeau, encre à sublimation, encre éco-solvant, papier sublimation. Jeune print service eza esika ya kobunga te. Avenue Sergent Moke, numéro 4639, Express de Liège, référence lycée Monseigneur Chaoumba. Pona kolata basapatu ya qualité awa na République démocratique du Congo mingi na ville province ya Kinshasa solution ezakaka na présidence de la SAP et pa inaye moko sapeur d'état Papa Griffe kuta bango na 7e rue limité résidentielle juste na petit boulevard ndenge héritier mapindemi igantingi batali simino. Papa sinangai e utako apio. Baye nyonso balinga kolata basapatu kitoko sapeur d'état mwana mboka Basile Semopa alias Papa Griffe Kokobar de la SAP asali esika pona ba congolais nyonso baye bana kozwa mokoto ya kitoko sandal lipapa ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka sapeur d'état Papa Griffe boye na présidence de la SAP epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka sapeur d'état Papa Griffe yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki kotia maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga yango mutu nyonso akokota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya ba fabricant au traditionnel ariketaka yango Papa Griffe mawa ngo Papa Griffe mawa vraiment musala bitoko boye alors ça on les gamundele et puis les autres mais les autres diraient mais pourquoi pas te gouvernement balingo soutenir yete na ebita bande onanga botu na peut-être bango na ebakate na sala nini na zanga pe politicien te artiste kaka mais les autres sala mawato donc ezaka pona ko informer le sous maman la biso Judith Yozali maman excellence premier ministre voilà au na pouvoir au kutanga na zara Papa Griffe ndenge pe son excellence monsieur le président de la République Fachi Beton il pas ya kutanga déjà na zara Papa Griffe artiste coordonné mais na yebaraté pourquoi na zanga soutien pourquoi bo soutenir ngati ngam tu vraiment na combattre ba chinois na combattre ba expatriés na combattre ba turcs pour que Congolais là te loga bien à faux prix et puis durable aux en manifestation aux en fête moko songolo au libala yaka en tout cas jour en les jours na au lia batutu na fête et logo moko durable les à la chaussure les à la sandale les à la ceinture les à la sac les à cordonnerie na maroquinerie attache chaussure les que bolit logo la ilk oye na dimina logo les morts na dimina logo les morts ateza logo les morts na comme sango logo la ilk na comme sango mais pour na ninité na prendre jeunesse montante va se prendre en charge na transmettre bango la cordonnerie boninga na kufana ke na domaine nanga adresse ezali semoko na 7e rue limité aux na petit boulevard limité résidentiel et pa wapi basapatu ya kitoko ezali kosalema bana mboka bopesa confiance et pa yande konabino sapeur d'état Papa Griffe pona kosomba biloko oyo ye azali koteka yangonde e kotombola mboka na biso pamba te batu ya mayele pe batu ya créativité bazali. Protivap eza potopoto ya kitoko équipe HT ozala mukolo to mona bino nyoso bosengeli komela yango Nathalie Kala Kapenda Stéphane Skandi. Ah merci ya buinde bana nyoso baza kuringa à la prochaine. Vous allez quoi mais Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les protéines pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Pona bana na yo bakumarukura bana oyo folesa kabango poto Protivap et ça va pota te allez kamata bon appétit bana nyeso ba yaka Protivap ah ba sisi kulia ya bango Protivap ba bandi ba danser na bango ya ba bébé pro tala
kitoko ntoto makasi tuka na mbimbi oyo tuka na mbimbi makusa Protivap poto kitoko pona ba bébé pro toza na ba communiqué nécrologique awa bolanda ba lecture nango na mongongo ya hérité Mapindemi. Famille Bonsei bazana mawaya kwebisa na bandeko baninga pe bayeba na bango nyonso liwa ya mwana mama pendeko na bango na kombo ya mama Bonsei Esther yo ya kufaki depuis mokolo ya jeudi 5 septembre 2024 na hôpital Mama Olive oyo ezwami na kinkole na komini Ansele na sima ya bokono. Programme ya matanga ezali boye. Vendredi 13 septembre 2024 nde veillée mortuaire ekosalema na lopango ya libota oyo ezwami na avenue Bénédiction numéro 2 na Mpasa na komini Ansele. Référence arrêt Chisumpa. Samedi 15 septembre 2024 nde nzoto ya mowei ekobima na morgue ya hôpital Mama Olive toujours na kinkole na komini ya Kansele. Bongo bokundami ekosalema na nécropole Nsele Bambu oyo ezwami na komini ya Nsele. Na sima ya bokundami bain de consolation topé rafraîchissement ekopesama toujours na lopango ya libota na avenue Bénédiction numéro 2 na Mpasa na komini ya Nsele. Référence arrêt Chisumpa. Tika été communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka Mama Esther Bonsei. Famille Kutadila bazana mawako ebisa na bandeko baninga pe bayeba na bango nyonso liwa ya grand frère petit frère pe koko na bango na kombo ya maître Kutadila Mutanda Gérard ye azalaki bongo ancien pensionnaire ya école EP1 Bakanza oyo ezwami na komini ya Kalamu akufaki vendredi 30 août 2024 na sima ya bokono ya tango molai. Programme ya matanga ezali boye. Mokolo ya mercredi 11 septembre 2024 nde veillée mortuaire ekosalema na lopango ya libota oyo ezwami na avenue Kimayala numéro 75 na komini ya Bumbu. Mokolo ya jeudi 12 septembre 2024 nde nzoto ya mowei ekobima na morgue ya Ngiringiri pona bokundami na cimetière ya Mbenseke. Boye na sima ya enterrement bain de consolation ekopesama toujours na lopango ya libota na avenue Kimayala numéro 75 na komini ya Bumbu. En attendant, matanga ezali kosalema na avenue Kimayala numéro 75 na komini ya Bumbu. Tika été communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka maître Kutadila Mutanda Gérard. Elo ni na sina kati info lingala journal ya pepe pona pepe yango ekomi na suke pape na zaki na esengo makasi ya ko présenter les bino yango soki bo sepela nango bo pesa merci mingi na Nathalie Kala Kapenda oya zaki na édition papa zaki assister et pa ya Mijo Mabasio na sima caméra to zalaki bongo na Igon Tinga zaki assister et pa ya Merlin Masamba montage Simba Maki na Fabrice Lundomi journal la pepe pona pepe zaka supervisé et pa ya Héritier Mapinde mi coordonné et pa Stéphane Skande bandeko boti kala malam. Au revoir. Espace 55 na commune ya Kinshasa et tonda kibongo na ba délégué ya ba agence ya fret ya RDC. Occasion pour na CAA Nanzela ya directeur commercial cargo Faustin Mandangi ya ko présenter bongo na ba échantillon ya ba agence oyo politique ya CAA na oyo etali bongo ba cargo. A c'est ça qui opportunité oyo pour na ko présenter bango avion ya sika ya CAA Boeing 767 oyo ezali na capacité à 45 tonnes yango ezali véritable bomundunda pona ko permettre na bango basala bongo ba faire kitoko ndenge ka toloba bana kini ya bino société oyo etali aviation yango CAA ya bo ezala te di jamais vu au Congo 45 tonnes donc ndenge to aboye ata kuna na Bukangalonzo ekokoma ata kuna na Bunagana ekokoma à cause ya CAA to sengi bino bopesa confiance na agence ya CAA soki to suka 3 avions ya boye na bila Kinshasa to na Congo mobimba to faciliter maman des enclavements na Italie ko sala ba fret ya ba colis komi tungisa meroza la soute. Pourquoi tolo ba bongo? Parce que et permettre programme à 145 territoires. Dans la place, c'est un botin de matériel. Ah ouais, 145 territoires. Ministre, Otozo Betali Solo,
pe na biso Guylaine Yembo tala place esengeli otindaka CAA ekomema 6 voitures à minene 6 parce que ça aussi bakete ekoma 20 ememi yango mpe ekiti yango batono esengeli 45 tonnes ya oyo tali bamatériel yango tosengi bino bopesa CAA confiance. Les agences assure a démontré de quoi il est capable pour désenclaver la RDC sur le plan aérien. Donc merci, c'est un match qui toque. Oui, avec Boeing 6767, en tout cas Masola Sili. Masola Fret na Congo Sili. Papesi biso mutu pasi na ba avion, ba fula qui manche que mais le lot du avion na tsika. To sengi na ba agence nyonso, Fret nyonso, compagnie yango CAA. Papesi biso avion sika, avion motuya. 45 tonnes, en tout cas avec tonnage, en tout cas, côté de tous les avions, vous avez na Congo, en tout cas, tu as pour un bébé. Vous avez conseillé à la CA pour aider les peuples congolais. Mais aider nous sauter, Baba qui s'habille comme vous avez mis ça. Pour 45 tonnes, ceux qui ont mis ça dans la Katia. République démocratique du Congo n'a pas dit que vous allez laisser mon macasse. En tout cas, toujours féliciter Bango, na Obasali. Papa qui s'est souté la Awate. Papa qui s'est dit que vous avez mis balé, mis ça pour faciliter le peuple congolais. Attends, vous avez habité. À mon endroit, à côté. CAA a un véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation.